Uzanzambe, Uzanzambe, Yonde Nzambe, Yoelongananga, Uzanzambe, 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 Uzalinzambe nanga, Uzanzambe, Nzambe malamu, mokeli na nyonso, kita usalae, Uzanzambe, 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 Uzalinzambe, kumbama, Kolo Yesu kumbama, Yawe nanga kumbama, Kolo Yesu kumbama, Yawe nanga kumbama, Kolo Yesu kumbama, Yawe nanga kumbama, Kolo Yesu kumbama. Yonde Nzambe malamu, Kolo Yesu kumbama, Kolo Yesu Kolo Yesu kumbama. Solo ngai na pesa no nini, Kolo Yesu kumbama, Kolo Yesu Kolo Yesu kumbama. Oh, Yonde Nzambe malamu, Kolo Yesu kumbama, Kolo Yesu Kolo Yesu kumbama. Solo kumbama Yawe, kumbama Yawe, kumbama, 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 kumbama Yawe, kumbama Yawe, kumbama. Kumbama na yo na tongo na lelo, kumbama na yo mobateli, motomboli, monetoli, kumbama na yo yo nkosi na Yuda, kumbama na yo ozali Adonai, El Shaddai, Narcisse de Saran, C de Liban, le soleil levant, la manne cachée, omniscient, omniprésent, mokeli na bakeli, mopesi na nyonso, mobateli, motomboli, moko te aza lokola yo, moko te abatelaka lokola yo, uta okela, moko te akokokoka na yo, moko te akokokela. Tomona ba président de la République, tomona ba PDG, tomona ba grade ya ndenge na ndenge, me mokeli na likolo na nse eza kaka yo moko, ozali Yoshua Mashia, ozali soleil levant, ozali la manne cachée, ozali Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchedkinu, Jéhovah Rapha, ozali le Dieu qui sauve, Emmanuel Nzambe na kati na bato, Nzambe moko tata lokola yo, to netoli yo yao, to sanzoli yo yao, okumisama na yo, onetolama na yo, zwana lokumu, bampaka 24 bazogumame na yo balobi uzanzambe, 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 kumbama na yo libela, kumisama na yo, mokili mume gumame na yo, mokili mume netola yo, mokili mume sanzola yo, komono nzambe malamu, komono mobateli, nzambe monene lokola yo tomona te, oya batelaka lokola yo tomona te, oya tombolaka lokola yo tomona te, uzanzambe monene, uzanzambe mobateli, uzali nzambe motomboli, kumisama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo. Azwa lokumu, kolo azwa lokumu na bomo yanga na yo, azwa lokumu, akumisama, Yesu akumisama na bomo yanga na yo, akumisama, anetolama, Yesu anetolama na tongo ya lelo na Paris, anetolama, anetolama, Yesu anetolama na bomo yanga na yo, anetolama. Oh asanzolama, Yesu asanzolama na bomo ya yo nanga, asanzolama, asanzolama, Yesu asanzolama na bomo ya bananga, asanzolama, akozonga, Yesu akozonga kokamata eglize, akozonga, akozonga, Yesu akozonga kokamata basantu, akozo. Obino ba touriste, bokina koloka na eglize, bokozika na moto
boyamba Yesu akozonga, Yesu akozonga kukamata yo nanga, akozonga, azwa lokumu, Yesu azwa lokumu na esika oyo azwa lokumu azwa lokumu, Yesu azwa lokumu na bomo yanga na yo, azwa lokumu, akozonga, Yesu akozonga kukamata bandimi oyo babomwana, akozonga, Yesu akozonga kukamata bandimi oyo babomwana. Nakobanga te Yesu alinganga bana bomwana, nakobanga te Yesu alinganga, ndeko nanga kobanga te Yesu abundelaka yo butu na moi, nakobanga te Yesu alinganga, ser nanga kobanga te Yesu apona yo, bana na Afrika nakobanga te Yesu apona yo, tala Yesu alinganga yo bana bomwana. Oh Yesu apona yo bana bomwana, tala Yesu alinga yo bana bomwana, bana bomwana, bana bomwana, bana oh Yesu alinga yo bana na Afrika, tala Yesu alinga yo bana Kikwiti, bana Masina, bana Kingasanye, bana na Lemba, bana Matete, banda Kingabwa, banana bandale, bandana njili, banda Masina, banda Kimbanseke, banana Kini, banana Matadi, banana Kivu, banana Mandaka, banana Bukavu, banana Kisangani, banana Lubumbashi, banana Mboka, banana Lubefu. Yesu alinga yo banda bomwana, Yesu apona yo, biti ya Yesu ezali okufate, mais biti ya Yesu ezali osekwa. Vous allez bien brancher na Sentinelle TV, na émission na biso Petit Déjeuner, tozongaki déjà Paris depuis lobi na butu. Alors nous avons le kumu, tozali le vendredi, où ezali mokolo suka, tolandaka matea na biso ya petit déjeuner. Donc petit déjeuner ezali lokumu ya nzambe na bomoi na bino, lokumu ya nzambe na bandako na bino, nzambe apambola, nzambe atombola, nzambe anetola, azwa na yo lokumu po azali nzambe. O zali nzambe na mawamu. Ezali petit déjeuner na bosane go sabino ki ezali vendredi te, mais ezali samedi, peut-être samedi à l'élo. Émission il y a face à face ezate parce que les nazonga qui Angleterre tellement zaki na ba course belé toujours qui temps retourner émission na mama Benate sœur mami pe tout ça la qui émission te peut-être tout ça la émission lelo après prière ndé na rebalancer binongo pour na dimanche nzambe nanga pambola nzambe nanga anetola tout ça na petit déjeuner au moni bien que tout chokola muka Pedrobi olala kolamuka ezali aptidité na petit déjeuner à lelo na tongo to émission à lelo à tongo toujours que nous kolobela beaucoup plus kanda nzambe ekobanda na sanctuaire, kanda ya nzambe ekobanda na etumbelo, kanda ya nzambe ekobanda na église. Bana na nzambe mingi bazoke na église, bazoke na matonga, mais au lieu bayamba Yesu po lobi bakota lola, bango bakomi ba captive ya ba pasteur, bakomi ba umbu ya ba pasteur. Ba pasteur ango kutu bazana bango pe nzambe te, ba bata soloka bato basimbikisi, bato baboyi nzambe, bato bazotambola na lokuta na bakisi na nyonso. Nzambe na bolingo na ye atikaki lola, akitaki na se ayi ko sauver mutu. Yango moni lelo nzambe azo permettre totambola mboka na bamboka, kokendo te sango malamu, kokotisa bato na lola, kokendo kokangola bato na ba mitambo o bakoti ya monde ténèbre.
tozotanga na Ézéchiel 9 tobandi na Ézéchiel 9 tobandi na 4 balobi. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressa aux autres en ma présence et dit, passez auprès de lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde, tirez et détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Et il leur dit, souillez la maison et remplissez les morts, les parvis, sortez, ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Je vais expliquer un mot parce que dans le cas, il y a un monde dans le monde lelo. Toujours quand on a faux prédicateur, après il y a 300, 400 versets sans explication. Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Chaque verset est un message caché. Chaque verset est un approche en Zambé, alingi, alobapo, peuple né à fond. Alors, si vous avez un faux pasteur, un apôtre, il y a désordre, il y a l'okuta, il y a songi, il y a satana, à bombarder yo na ba verset sans explication pour troubler nzoto na yo. Parce que yemoko, aboyi lola, aboyi pe yokota lola. Alors, Nzambe a pesa biso mayele, a sunga biso, pour na tout expliquer le Cambourg. Ézéchiel 9, 4, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Nkolo Yesu atindi mulimo. Alobi, Saint-Esprit, kota na Jérusalem, au milieu de la ville de Jérusalem, ils allaient sika nyonso bazotato la kombo na Yesu. Ils allaient Israël te. Ils allaient place nyonso bato basangana na kombo na Yesu. Ba o bazotato la Yesu ya solo. Abi kota, kosuka na kota te, sala nini? Sala marque na front ya bato oyo bazo soupir, pe bazo gémir na cause ya abomination. Oyo zo salama na ba ville wana. Bien aimé, mutu aza na molimo ya Nzambe akoki kovanda te amona mabe ezo salama akangi munoko. Akoki kovanda te amona buzobe ezo salama akangi munoko. Mususu okoza okoloba te me okoti na kati ya ndako na yo ofukami okomi kobondela. Lelo eza na bato ebele bazo critiquer, bazo finga, ba misusu na longwe na église, ba misusu na okendaka lisu te. Mais combien de fois aussi omona mabe ya ndenge wana ezo salama okoti jeûne et prière à 3 jours. Obandi kolela pona ba pasteur à lokuta. Obandi kolela pona ba apôtre à lokuta. Obandi kolela pe pona ba ndimi ya lokuta na ba ndoki onyo surtout ba sorcier ba toni na kati ya l'église. Très souvent bato ba kaka ko critiquer. Bato ba kaka ko mona mabe. Mais tozara pe na posa bato ba gêner pona ba sali na nzambe. Bo ponde la pona ba sali na nzambe. Mosala Nzambe ezali guerre, tozo bunda contre ba démon. Tanga Ephésiens 6 ezo expliquer yo. Tozo bunda contre ba démon, ba principauté, ba esprits mauvais, ba esmabe oyo ba décider kokota lifelo, mais ba lingi ba kene na ngulu pa batu na batata na ba mama ba kene na bango. Siko pona ko arracher batu wana, fubo bunda. Il faut bunda. Et namona bato ebele mosali na Nzambe azo reprocher
mutu mususu aza faux serviteur yo koti makambo wana kozanga koyeba ezaka liwa ndambu te ezaka liwa ya mobimba vme telema deja mutu wana azosala mabe bible ezosenga na basali na nzambe bareprendre bagangela bato baosala mabe tanga 1 Timothée 5 20 à 22 ezotindika nzambe apesi pouvoir na mutu nyonso aza na molimo na ye soko omoni mutu azosala mabe publiquement gangela ye publiquement eza na bible yo siko mutu wana azoyiba azoboma bato aza na matulu kwa bato azomema bango na lifelo moto aza na molimo na nzambe atelemi azoganga po bato wana bazala sauve yo okoteli mutu oyo aza na erreur mais bien aimé olakelami mabe ti na 4e génération awa bible elobi nini nzambe alobi kota na Jérusalem esika bato basambela banda kotia basigne toza na ngongo nzambe azotia basigne satana mpe azosala basigne na ye ya 666 toza na guerre nzambe azotia bato na ye basigne satana mpe azotia bato na ye basigne soko oza mutu ya nzambe okosipote buzoba na église te okosipote bavantire na église te ou okotelema okoyebisa paster atika bavantire ou okobima na église wana okomi kointercede mpo bato wana groupe ya bato wana babunga nzela bakutana na nzambe bible ezoloba tia marke na bafront ya bato oyo bazobanga bazolela bazoganga likolo ya abomination oyo ezosalama na kati église abomination nini ezosalama na kati église toza bon na petit déjeuner à samedi à lelo olobi oza pasteur mais olokaka bato na église obwakeli bato ba makwanza yo moko vie de prière eza te so bazobelela moto olobi bokata bozobelela moto papa bozosambela mingi mpo na nini mosali na nzambe solo aza moto ya prière mosali na nzambe solo alingaka moto mutu aboyaka moto ezali nyoka Paul nyoka esui na liboko na Actes des Apôtres azwi nyoka bwaki na moto nyoka kaka nde akokaka moto te soki bomoni mutu alingi moto te mutu asipotaka moto te boyebaki boza na faire na nyoka kalakala lelo oyo technologie echange okomona yesu na mokila te okomona ye lisusu na maseke te me bizaleli na ye na misala na ye aza na bolingo te aza mutu akanda ayebi kosenga pardon te ayebi komikitisa te azalaka kaka na raison ata aza na tort lokuta awa ondire batongola yango songi ondire batongola yango c'est ça mokila na ye c'est ça maseke na ye bible elobi tia bawana elembo tokomi na Ézéchiel 9:5 balobi et s'adressant aux autres à ma présence il dit passez auprès dans la ville et frappez que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde tuez détruisez les vieillards les jeunes hommes les vierges les enfants et les femmes mais n'approchez pas quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Nzambe apesi ordre baboma bamama bana bilenge bavieillard na bavierge awa ezali bato oyo boyebi histoire ya 10 vierges bao bayamba Yesu babi totika masumu baza su bata masumu te mais Nzambe abomi bao mpona nini parce que bakendaka su bar te bakendaka su kobina te mais masumu na bango bakoma kosala ngo na église nelateli na bango na kosipote buzoba ya bapaster lokuta bapotre lokuta na kopesa kosala groupe moko bokangi bato na otage na kati église abi banda na sanctuaire laksi église esika basantu esika bapaster esika bapotre esika baprofete esika bato babilo baka bamonaka Nzambe nde bayali
Et lelo na oyebisa bino bato ebele bazokosa bino bakenda na lola bamona lifelo bamona moto bamona boye lokuta bamona yango te. Bien aimé, soko kutani na nzambe mutu moko te akotindika yo oko changer. Bana Israël Moïse aisi bango bobi malibanda lelo nzamba azokita. Le nzamba azokita bakake oyo ekita gloire oyo ekita baisi Moïse wabi biso tokokoka te. Yo solola na ye simo ya oyebisa biso. Bien aimé, Bible ezoba mutu moko te akutana na Yesu atikala lolenge moko. Lelo ezokamusa ngeza na batu azalaki na villageois azosala babwatu ne na mboka ba péché na miracle ya nzambe ti okomi pe poto komo fungola mbanga osali rien na poto ebelo kote olingo se comparer na bato a poto akala bato basala vie bato babandi vie na Kinshasa basala ambiance basala makama minene yo outi no na péché outi no na babwatu kokanga ba makaku oyepe awa na lukuta olingo kokana na muto yo à vivre vie ne momba gloire na gloire. Biso tokutana na nzambe toluka nzambe te. Et bato ba yebi vie na biso ba kobeta no masolo qui est Didier Forme. Banda na Kinshasa, na Berlin, na Munich, na Paris, Bruxelles, Hollande, Manchester, Londres, Brazzaville. Baroye sabino qui est Didier Forme. Makambo biso to sala yo zaki na village o sala pêche. Soki Yesu to ko pusa même pembe na biso te. Mais Yesu ayoki o mawa tala parcours village olongwe na babwato olongwe na pêche. Okomi lelo olata costume onyo koma sapeur ki mukolo. Sapeur à 60 ans. Les amants mingi. Bolimis. Allô? Oui, bonjour, proverbe. Ça, c'est Brigitte. Ah, bonne maman. Bien, papa. Naza en pleine émission. Le biboni, ozo comment? Ok, nazo tindelo, nasisa, mais joie la direction à Massi par les eaux, qui tina, so qui tina Massi par les eaux, benga. Te na lobi so komika na Massi par les eaux, benga. Ou bien, c'est là, natin de l'ocas, natin de l'adresse. Natin de l'adresse, natin. Ok, kitoko. Madame. Ok, tout à l'heure. Merci. Bolim ici. Proverbe chaque jour, à Paris, nazo ya mbabatwa ndenge na ndenge, bamso bazo uta ba province, bazo ya pona ba prière, bazo ya poto sambela, bazo ya pona ko consulter mosai na Nzambe. Et je crois dimanche nous allons bongo na mboka oya Duisburg. Namoni bato ya Dortmund bana posa nanga, namoni bato ya kisa Stuttgart bana posa nanga. Maman Fifi en tout cas kota en contact nanga parce que naïba ceux qui font zongela à partir il y a Francfort pour na zonga Angleterre au lieu na zonga Suboué pour bien nanga ezali ko zongela à partir à Paris mais le kolo lubaki que naya ti côté na bino boko zong sanga partir kuna ceux qui vont confirmer nga comme ça au lieu na zongela boye na Paris à partir wana na ozwaka avion na Francfort na zongi sous Manchester pour na kende na kimia pe weekend mususu wana na ya na malamu musala ezo salama bato bazo bika bato bazo tatola Nzambe alobi banda ko beta na sanctuaire pona ni na sanctuaire parce que ezali esika oyo satana atie maseke ezali esika oyo ba faux pasteur ba faux apôtre ba faux évangéliste ba ndoki nyonso tu ya ba communauté ba sanga une église pona ko loka pona ko détruire pona ko kanga bato mabe. Alors biboye après si ba ordre habite tuer détruisez les vieillards commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient dans la maison. Les anciens dans la Bible,
les anciens na kati ya Bible ezali ba pasteur, ba apôtre, ba évangéliste, ba docteur, ba prophète, bango nde babenga bango les anciens. Yango moni même Jacques azoba soki mutu azobela bobenga ba ancien bapakole mafuta po ete abika mafuta te mutu ekobikisa me priere ya molimo mutu ekobikisa ye. Nakendeki na église mona tuni bango pa bango balobi bango basalelaka mafuta te. Soki deja mutu doctrine na ye ezali ya kosalela huile d'olive te, doctrine na ye apesaka baptême te, doctrine na ye apesaka sainte te, asala ayamisaka bato yesu te, alobelaka dimi te, alobelaka offrande te, ezali temple ya ba démon. Donc bien aimé, Nzambe mutazo reprendre biso, Nzambe mutazo vela biso, tokeba tozali entouré na ba faux serviteurs, tozali entouré na bato mabe. Soki na ngongo aucune église batie yo chiffre marque ya Jésus te, bakotie yo 666. Et mukolo terminator akoleka akoboma yo akodétruire yo pe okena moto. Mais soko za na marque à Jésus nde okokende na lola. Poza na marque à Jésus okosentir ngo ke olingaka buzoba te, olingaka ko encourager le mal te. Soki pasteur azote ya sentir déjà que ali banda parole, soko koti l'église au vandika à 5 minutes, otali le lenga choral, otali mutazo diriger, otali bato ba pembeni, o comprendre déjà que ah isa ba aventurier pe okobima yo na mwasi no na bana. Tokeba esikani toke no sambela. Nzambe abandi déjà kobeta. Kanda Nzambe ezali déjà. Nzambe soki azana yo d'accord te ako exposer yo. Nzambe atikelaka mutu moyibi 99 jours. Ya atikelaka na mukolo moko. Soko sosali 99 jours akoyiba baby sosali abandi siko ko exposer yo. Akotinda basali ne mususu, akotinda batu babanda ko exposer mabe na yo. Soko moni na ville moko mosali na Nzambe babandi ko pesa ba témoignage na ye o bazo parce que tu as deux sortes de témoignages. Ils batu musuba bata likunya batu na soloka bako sala likopa ba pesi témoignage ma be ndenge Joseph azwa faux témoignage moi sa Potiphar koti boloko. Mais so ipe mosali na Nzambe batu bazo pesa ba faux témoignage na yo ezali malamu so basali likopa eza malamu po Nzambe azotindika yo okeno kutana na Pharaon okoma tata Pharaon okoma paf na paneya. Soko osali Nzambe solo bato basali likita po babebisa réputation na yo ekozala na avantage na yo ko bangelo omote ko se justifier te. Mais keba soki yo moko ozanganga Nzambe abenga yo te osimba no bakisi na yo obanda ko yiba nango escroquer et comme nango vie soki Nzambe abandi ko telemisa basali ne ba telemela yo, c'est-à-dire abandi ko exposer yo akomi ko telemela yo soko tie tembe oboyi ko bongwama oboyi ko senga pardon oye ko landa e alaka kufa. David mutatie mokonzi Nzambe, Saul mutatie mokonzi batu. Tozana batu mususu tozana deux sortes ba pasteur o bandoki ba commissaire pasteur na o Nzambe ba commissaire pasteur. Alors soki bandoki ba entouré yo ba yeko tio poids poko ma pasteur ezana ngonga moko Nzambe soka linga yo akosala toi sauver yo akotindika siko ba vrai pasteur baba na kobimisa mabe na yo po etindika yo na repentance o yamba Yesu po bika. Saoul a quand même ko interroger l'esprit de mort po azam mutu na solo ka mutu mabe. Mais Nzambe atindeli David po asunga ye ya bandi ko luka boma David. Boyebi suka nango Saoul akufaki David atikalaki. Oyo Nzambe aloba, oyo Nzambe deklara, oyo Nzambe kanga mutu akobundisa zate. Proverbe 30-30 yemoko azaka combattant. Proverbe 30-30 yemoko azali mosali na Nzambe, azali ouin ya Nzambe, Nzambe mutu a établi ngai na diaspora pona kwesa misala nyonso tu ya Satan. Nazui manda ya Nzambe. Apesi nga pe na osala ngo kitoko pezo marcher bien. Alors soki yo bani ko proverbe a ilobi soko zo tambola mabe. Eloko ni yo fo sala repentance, senga pardon ofukami babondeli pona yo.
Et quand ça nga mutu mususu oyebi mutu te obali owele lambala moko ke aza mwana na ngai. C'est grave. Batu na satana misala bango komona batu mususu bana na bango. Yo kutuma te oyebi te. Makambo nzambe oyebi te siko ozala tata na ndeni. Alléluia. Bible zo banase n'appelait personne père spirituel, tina qu'un seul père. Nga même ngai général Sonika Futa azali papa na nga molimo te, mais azali guide spirituel. Ye muto a guide nga na molimo. Papa spirituel ezalaka Yesu Nzambe. Papa spirituel muso azate. Na ko sepela bino ba obo sambelaka, ba kambi na bino bobenga bango ba guide spirituel, muto azo guide na molimo. Papa spirituel ate. Mosali na Nzamba solo amemaka bato na lola et non azwa bino na captivité, akomisa bino place akobimisa miliki, akomisa bino baumbu na ye ti na niveau bobengake mokonzi. Et bongo soki aza mokonzi, Yesu aza nani? Mokonzi ya bakonzi ezali Yesu. Alors banani banda kala banda église banda nani alukaka azwaka place ya Yesu? L'ancien serpent nyoko akala banane bandeli awele la razo a place à Yesu. Alors soko ke na église ndenge wana on comprend déjà que oza place à mabe. Alors musala o proverbe azo ya nango, proverbe aza rancunier, proverbe azali jalousie te po en tout cas to kitato mata boza na diaspora aboyisa pasteur nini oyo ayeba na lokolanga. Pasteur nini o batu balandaka lokolanga. Pasteur nini oyo bazoluka na bandako bataki no sambela lokolanga. Pasteur nini oyo azotambola Europe mobimba kote ya samalamu lokolanga. Siko na okeno za la jaloux na yo mutu oyo oyebi na yo même kofungola Bible te ngala ke za jaloux na yo. Ndeko nanga. Pourquoi bozo mikitsa ndengwana? Na okeno za la jaloux na mutu ozolanda biloko ya Turquie. Biso soto leke étape wana. Avant na un évangile, nazali moko ya ba premier sapeur congolais avec King Kester Mene ya Titi Levalois Papa Wemba Niarkos, ba documentaire réali. Nazali moko ya batu oyo ba sala bakula na mboka obotu na Willy Maindombe vie Bado Martins ba oyebisa bino. Soki Martins Bado atonga ndako na lemba ataka na ye na ba banque nyonso tu Hollande ngana Patrice Leki na ye Martins ngai tozo vanda awa na état noir na Bruxelles. Paul alobi botika na naïf sabino naza nani na mokili avana koma na bonzambe. Soki lelo bunde seyeba na mutali boso organiser ba concert na Berlin na Munich ezanga. Keno tout à l'époque pour organiser concert ezai combien ezate yo ba 10 000 ba 15 000 dollars ou ba 20 000. Siko yo ngai na yo tokuana na neni. Mutu oyo akwesa kofi abundana kofi na kin. Ti kofi ake osenga aide pa général Sony alobi mwana na yo azobebisa musana na ngai. Général Sony abenganga bino proverbe wana apir mutu na ngatika enam doze. Tokitisa bakari ya ndenge na boke na masina kutu batu babanga na kisi po bakara danse na danse. Bakar nyonso tu ba X6 ba Jaguar ba ni ekita na masina na quartier na biso. Car nini oyo nga na kitisa te na kini. Chantier na ngai oyo ya liberté po babotola ngo soki te bonga bomona mubange ya Maison Blanche na beta place wana. Donc to sala nyonso to ko sala to moni ngo za vanité de vanité yango moni lelo to zote ya sa malamu. Même pour na bankento batu bayebi monsi na nga liboso mama Titi o atika biso filia ki métis belge congolaise. Alors yo ke no ba bota te pourtant batu tout bayebi ke proverbe azana bana 4 et adopta bana 100 azo sorry alors quoi na bana 104 misusu na mema na poto bali bata Manchester bali botu na bango na Paris pe ezana ba ona ida ba on basali. Alors soki tozoya awa na objectif kaka moko batu bakota na lola tozoya